Que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc. Mbote balandia www.masoloyasika.com. Mbote na bino nyonso bisika bozwami ezala bozali na kati na Amerika, na Asia, na Europe pe na Afrique, partout bisika nyonso bozali bambote na kati ya Montmartre na église ya Sacré-Cœur na kati ya France oto Paris. Na ezali ngai moko te na yambi mbuta na biso na kombo ya Ade Piazza Matondo oyo azali na biso awa tukosolola na ye mokolo na lelo mbuta na biso maloba ase présenter pona yambaki ye mikolo silaki koleka mingi na bino bayebi ye te kasi mingi pe bayebi ye moko ako se présenter mbuta yenge yaya na ngai kombo na ngai Ade Piazza Matondo mwana Congo quoi Congo avec un K Matondo. Mbuta na biso tozalaki na ye la fois passée tosololaki oyo acontredisaki asalaki contradiction ya Biblia pe apesaki bapreuve na yango nyonso na émission oyo tosalaki nga na ye mikolo esilaki koleka kasi lelo toyokosolola nini lelo na ye po tosolola ngai na mbuta po bandeko mingi ya balobi na ndeko na biso mama na biso na kombo ya Chantal Mayala ye alobaki na ngai ete non parti la belle zwela ngai vraiment mbuta ade po vraiment aza na mingi ya koloba yango alobaki ete pona mama na ngai Chantal Mayala na kozanga te koleka na ngai na kati na France na benga mbuta na biso po tosolola lisolo na ye nango na mokolo lelo tokosolola lelo likambo oyo etali Léopold D oyo azalaki roi ya Belge aya oyo bakolonisaki biso na kati ya Congo azali na maloba na discours moko aloba oyo esala scandale vraiment na kati ya internet yango toye kosola lelo ngala mbuta ade pona kotanga discours yango mwana na mukuse na loba pona kati na yango mbuta ako pindola ako kundola vraiment oyo mabombami na kati ya discours oyo yango zali nini discours oyo Léopold D alobi ete abengi ba prêtre na ba missionnaire na ba prêtre na ba pasteur c'est-à-dire ba prêtre oyo bazali toloba ya catholique ba pasteur oyo baza ba pasteur o bazali ya ba protestant o bazali na ba église na biso ya binzambi bon abengi bango ayebisi bango vous venez certes pour évangéliser mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe avant tout les intérêts de la métropole. C'est-à-dire intérêt à métropole yango mutuna autre tuna vraiment mbuta na biso po ye vraiment azali vraiment mutu o vraiment ko kota na se ya mudindo ya ko yebisa biso intérêt à métropole ezalaki nini oyo roi ya Belge atindaki na ba prêtre na ba pasteur ba mema na kati ya Congo. Matondo yaya ndenge zali boye pona concernant donc discours ya roi de Belge ndenge au limboli awa en fait discours ango ngai neti bandeko mususu ngai en tout cas comme etali ngai na yebelaki yango na internet tant on a talaki en première fois en tout cas epesenga mali na nzoto po anini parce que malobo lobiami awa ezali maloba oyo lobama na tant akala ye moko discours wana ezalaki ya discours ya solo au roi de Belge moko lobalaki ou apesa ki ba missionnaire na ba prêtre catholique ndenge nini bakoki ko bungisa biso na kiboko kona biso. Donc pour la question tuni intérêt ya métropole ezali kaka ndenge tomoni lelo na kati ya France toza na Montmartre l'église à Montmartre na Sacré-Cœur ezaka eloko moko ezaka intérêt na bango ezaka mboka na bango ebonga mais o abiso nde beba. Donc ça veut dire intérêt na bango koyiba bon mais on a vu ça na Afrika pour na intérêt na bango badondo bazala malamu.
Oui, intérêt vraiment ya bango ezala qui était pour biso Afrique ekufa ndenge ekufi lelo kasi bango ba bonga pour biso to kolula bamboka na bango. Mbuta awa alobi était le but de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent à Nzamba Pungu, Nzamba Vindi Mukulu, etc. Mutune ezali boy. Avant bango baya Baïba qui était totalement Nzambe na biso. Ah bah oui, parce que toujours le bien à Lingala, toujours le bien Nzambe. Donc, les gens qui ont le côté de biso de Tolobin Nzambe, ne Nzambe pas se présenter après ce biso de Torobenga. Ngai natala maté ya moko ya Mbutanabi, Nabi le combo, d'ailleurs na pesi le sac aussi kazali, parce que na oka kepe mingi. Na oka ki maté ya Mbutanabi, alobaki mutu tanga abotama bapesaka ye biloko misato bapesaka mutu tanga abotamaka mabele esika kovandela munoko oyo akolobela mpe eloko misusu alobelaki na kombo oyo okobengama na oyo mpe ndenge mpe okobenga Nzambe ntango Nzambe apesi biso kombo oyo ngai bapesi nga kombo Mpiaza. Mais ye Nzambe apesi pe kombo na ye alobi bobenganga Nzambe yango wana donc bakoko na biso depuis kala bayebaka Nzambe yango wana tobengaka Nzambe Nzamba Mpungu Vidi Mukulu a Congo donc bakombo wana nyonso ezalaka na lokota na biso ndenge Nzambe amelakisa meki mpa na biso toyebaka Nzambe. Oui, toyebaki Nzambe na bokoko na biso, toyebaki vraiment Nzambe oyo asala biso, asala likolo oyo asali na sepe asali biso batu, toyebaka ye mundele te mutalakisa ki biso Nzambe. Kasi tokoti na muzindo ya masolo oyo awa alobi ke ils savent que tu es volé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, incité, sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre, c'est ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est l'enseignement de faciliter les tâches aux administratives et industrielles. C'est-à-dire, Moutouna na biso kozalake, bango bayaki. Ndenge biso to kaka na masolo na biso. To kaka ete biso tozalaki liboso tozalaki babomi. C'est-à-dire mundele nde mutu aye ko pesa biso intégration wana. Mais pourtant awa il y a le contraire. Il y a le boni. Ah, ezali kaka momoni tangu mundele aye bakoka na so bakanisa kana mokili batu bazalaka mibale. Donc batu munu na batu mundele ba bosanaki ba toyebaka te ke ba chinois bazalaka, ba indien pe bazalaka, ba poso mususu pe ya couleur mususu pe zalaka. Mais tangu mundele aye pena makambu na ye. Donc fallait aya na koko sabiso pona aza facilité ya koyiba yango wana ye ke non aye na maloba ke biso tozalaki babomi yende aye na mayele pona biso tozala bien po tovanda bien ezalaka pona kokosa biso donc yango wana intérêt na ye kaka yango wana kokosa biso pona ye adondwa ayiba malamu. Oui, pour la kokosa biso ye adondwa ayiba malamu na paragraphe olo lisusu alobiete, c'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, veuillez désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent, qui ne nous fassent une concurrence meurtrière et qu'ils rêvent un jour nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse. C'est-à-dire awa mbuta tokozwa mituna na éviter mituna awa tokomisa mituna ebele alobi ete bozali c'est donc dire que vous interpréterez, c'est-à-dire boke ko interpréter l'évangile, c'est-à-dire lolenge ezali bino bokosala yango lolenge mususu elobi na la même chose de toute façon en tout cas bato bandima la Bible ngai si na lobela d'ailleurs peu topesa mwango le roman tout à l'heure donc pour nous l'accès que bayela biso Bible pona lokuta na bango pona kokosa biso ndenge sengeli bapesa biso pe ba évangile mususu bapesa biso ba évangile mususu pona intérêt na bango neti ka ndenge lobi awa bazwa ba partie mususu ya nini ya Bible babalusa pona intérêt na bango yango pe na loba na site loba to pesa contradiction moko boye na nini na émission to salaka dernièrement que ba contradiction ezali belé et puis masolongo pe ya Bible ezali lokuta
masolongo pesa eza lokuta mais neti boye yaya kaka na bible wana ne balobi o yango wana bapesa biso o David aboma nani soki David mutaboma Goliath mais Black Bombele était pardon aboma Goliath wala soki nini mais yaya so totangi bien bato bazwa nini na bazwa bible na bango na bazwa na 2 Samuel 21 bon on a que na 2 Samuel 21 balobi il y a eu encore une bataille à Gob avec le Philistin. Et Shannan, fils de Jarret, regarde, c'est bon, comme on a bon, le côté là, on a bien été de Bethléem, tu as Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une soupe de tisserand. Donc, balobi, 2 Samuel 21. Et mutumo comme on a El Shannan mutaboma Goliath. Siko car na Bible wana bakolo na nini na Samuel 17 balobi nini ainsi avec une fronde une pierre David fut plus fort que les Philistins et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Donc na 1 Samuel 17 balobi que David mutaboma Goliath. Donc ce qu'on a na 2 Samuel 21 balobi El Shanam, ce qui El Shanam, Yem Taboma Goliath. Na 1 Samuel 17, Balobi, les alliés David Bosco, Bato, comment Bible, Baya, Baya, Sabiso, Skona, Boma, David. Nana Bema, pardon, Bolim ici, on a la Boma Goliath. Et ça, quand on a Rolobanini, Kaya. Masolo ana bayela biso na lukuta na bango to comme okundola lelo ezaka masolo bayela biso pona intérêt na bango pona obungisa biso kibokoko na biso ki bobiso ki racine na biso ba buka ngo pona bango ba dondwa bazwa intérêt na bango ka koyiba kobungisa mutu racine ezaka ke tant mutabungi boko sala ndenge bolingi aroye ba susu ska wutate pona boyiba na facilité nyonsto. Oui, ça veut dire que vraiment basel musala ba on ndenge sengel parce que tala ki bobungu ni onstu mutumo windo lelo azali ko sala la Bible lokola mindele basel la Bible na bango mais na création totalité na éducation totalité même na politique na politique totalité donc ça veut dire nini ça veut dire que Bible wana soki ezalaki bolamu mpona biso elingo omemela biso mpe création na bien-être na monde ya Congo donc na Afrika sikoyo tolobela nini tolobela ke donc nyonso bayelaka intérêt na bango biso tobungi mpe lelo intérêt na bango bazwi yango mpe biso tobungi donc Bible ya mpona biso te kobunga nyonso yango wana mpona kati tozali komona na kati na Afrique vraiment bazali koyiba biso bazali kosala biso nyonso oyo balingi peuple noir azali kotelema te peuple noir azali ko bouger te akangami kaka kota la Bible koloba amen 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 wana ezali musala ya Léopold D o ba kana kati na maloba o ya Léopold D alobi lisusu apesi ma verset errer les pauvres en esprit car les royaumes des cieux est à eux. Le pauvre en esprit wana ezala tanga kala siko nde bakomba yebi ke tango comme tango la bongo comme ya suka parce que ba monike lelo ba vérité biso moto ko momona to yango to ko mobimisa yango la mutu moindo fo tango ngo koki pona ofungola misu pona ebake nzambe azali nzamba qu'importé te ba elimino nzambe ba elimino ba nzambe na ba enseignement na bango wuti soki na eska o tozali na pa na bango na mindele pona ba memela biso na Afrika non to yebaki nzambe yango balobi ke na bango mo discours à Léopold alobi ke non to yebaka nzambe yango wana nzamba rosalement importé te yango wana heureux le pauvre car le royaume est à eux non biso to wana posa rozala riche na boka na biso parce que pour la richesse wana to rozala peu heureux donc heureux parce que le royaume de ciel nous appartiendra na futur na kalate. Oui, pour ezali vraiment pas simbuta, ezali pas si poto ezali komona moindo azali ko bougete, moindo osala eli kamunyoso azali ko kipete, ya azali ko préparer bokondi ya likolo, alobi awa na mabele ezali bokondi na yete. To kolanda maloba ya Léopold de Mususu alobi ete to pesa bango ba santu na biso, c'est to pesa bango ba saint to présenter bango ba oya biso. Bassin na biso ndenge bassin Sainte Marie, Saint Joseph ndenge bazalaka bako sambelaka bango kasi bako zoka ya noté. Biblia lelo
mbuta ndenge oyebi bato oyo basambelaka yango est-ce que vraiment s'en sortaka vraiment na bozwi ube basala te eloko moko tomona te eloko moko ke oyo moyindo ayambi bibilia pe asali miracle moko bato bandima. Oh monsieur, est-ce que yoka ke pasteur moi c'est que je suis moutoir na mokila là depuis que depuis que Bible ya na nini na Afrika, est-ce que mutu moko moyindo déjà yoka pasteur mo asiki bato bakufa nga en tout cas nga na yoka ngote en tout cas soki ezalaka soki pe ezali ti lelo bato bapesa biso ata vidéo apa tenir po tondima en tout cas nga nayebi ke non Bible wana eyela biso elongo monte eyela biso kutu kobunga ke bolamu. C'est-à-dire banda bibilia eyana kati na Congo esala eloko moko te kaka maloba ya Léopold yango ezali kokokisama. Ah, ils ont conquisté ma bango, mais ils ont conquisté ma parce que nous sommes allés à biso lelo. Donc comme belé, tout ça, tout suspect belé bazali kolamuka na lokuta o modela ela biso. Donc tout ça li kosko kolamuka pe kozong sa kibo kontina biso o to bunga satan na tanga bokoko. Obongo mutuna mususu mbuta oyo ewuti na mutuna ngai nazali kotuna bandeko mususu bazali te azali muta bokoko kasi na se na ye azali kosangisa bokoko na bonzambe ya mondele yo ko répondre nini mpona bato ya lolenge wa. Bon, au moins, c'est le point où tu as l'intérêt. Mon intérêt na eza katoni église hein. Atone église na ndenga kiboyesu. Mais na kat na simana azo utiliser kibokoko pour na roko isabatu, pour na loba ba prophétie, pour na sala makambo e makambebele. Donc na kat na bango kakana bazalika ko yesuko et à fond de commerce pour na obeng sara batu. Mais en tout cas na kat au moins ke bazana singaluketo, bazana lititi moko boye, bazana so na nini boye, peut-être même bachara zakalaha na yebi. Oh. Voilà zakala ba pesa ba likaba ndimi na bango. Oh. Tout ça na parlé tout ba spectacle, ba tout mususu mona ke non oh pasteur azana basse belé, abimana basse belé, ba pasteur mususu kutu onga mona yebi, ba ventire les cas. Donc ça veut dire que ba kibo ba na simana kaka ba tie Yesu be, ba zo bomba makambe belé ya lukuta pe mabe. Makambo ya lukuta yango bazali kozongo abina na sima ya bokoko ou bien. Oh, na sima boko so seli buzoba yo mongo za la frappette. Boko ko na biso basakana na ngote parce que mutu na mutu ko sanga boko ko na te parce que ya loko o senga boko na koko na yo zo senga bénédiction en même temps ozo dénigrer mais ka koko na yo frappé. Donc esprit ya ba ancêtre na biso yo frappé. En pa na biso ba koko to sanga na ngote parce que vraiment il y a des petits contacts o sanga na ngol lelo lo bezo fimbo. Wa fimbo kekele. Pona molaki ndeko moko ayebisaki ngai alobi ete ba pasteur bazali kosambela kasi na sena bango bazali kosalela bokoko kindoki ki fetish ya bengi yango ezali bokoko. Oh nga Marcellement musu na yoka kibokoko o muto balobi monsto yango ko bunga nyoso basala o mundela yela biso yango wana tanto lobi kindoki na tango kala famille na famille bazali na kindoki. Kindoki zangi nani batu mususu pe kutilelo ngomona bango ndoki pa na biso to pesa kombo ya nandenga mabete o ka mutu komone kadi ya pemba et ezala raté mutu komone kadi ya pembe ezala raté parce que pa na biso kadi ya pembe lobi mutu o amutema mabe donc mutu mutema mabe donc jamais to pesa kombo bongo donc siko so mutu komone zandoki ça veut dire que ndoki ezalo ka mabete mais siko yo tant mutu mundela yeli biso ba évangile na bango ali biso bible na bango ali biso bible na bango et sali siko ko bunga nyonso ngana siko mutu tant lobi ke non azana ndoki et sali neti o azana ki sorcellerie ce qui ni nango wana donc est-ce que ba kombo na biso na makap na biso e komo bimaneti mabe non normalement ce qui mutu azana na ndoki tolobango kindoki mundela asali boy asali avion kindoki mundela asali boy voilà kindoki ezali ndenge mwa mayele enseignement mususu eza ebele enseignement mususu bapese bon tolobela peut-être enseignement mukolo mususu mais en tout cas bato bazosala kibokoko na ki Yesu na bango na kati ezali kaka kobunga mais Yesu aka fond de commerce. Ok bokoko na biso ezali bondoki te. Kiboko na biso da kindoki te donc na comment to loba na kiboko na biso esika sagesse outi mutu azali na ndoki na tanga kazaki mutu azali na ndoki azobatela famille na ye
lelo kindoki na biso tant mondela ekotisa biso na buzo bane na mutu kindoki na biso lelo bebi kindoki ekomi ke mutu akomolia bandeko na ye bakomosala bato mabe yango na mpe ekomi ke yo komo ndoki ekomi neti connotation comme na connotation moko ya mabe ya fétiche ya nini mais normalement na nini na kindoki lobi savant na savant na mayele eza na nsima mais sikoyo mutu elokola mutu aza na kindoki eza lokola toloba ya koala mbeli mama yo oza mama ntango olambelaka bana ozwi mbeli okati soso okati biloko kolia ntango opesa bato biloko kolia bato nyonso bakobetelo maboko wana yaka mate ya mbutanabi babetelo maboko parce que olambi biloko kitoko na mbeli wana okati ndunda bato mpe basepeli me kaka na nini na mbeli wana ozwi yango jour mosusu bosiliki boye mbeli wana ekati mutu kaka mbeli wana ekomi eloko mabe donc ça veut dire que mutu aza na ndoki aza motema mabe kindoki wana ekomi mabe mutu aza na ndoki oyo aza motema malamu kindoki wana akomobatela yango bandeko na ye akomi koprotege bandeko na ye kosala mpe makambo mosusu bamerveille mosusu neti bandoki na kindoki na mondele esali bamerveille na bango avion ya kaka nde sagesse mais mutu nde mutu azala na motema ya mabe o malamu esika différence nde ya kindoki ya mabe o malamu esika euta. Ok, pour natango ya kala pe natango ya kala to yebaki ba famille mingi bazalaki kosala protection omona papa akufi azui kisi na loba eloko moko boye atikeli mwana ya liboso akozwa yango akobatela libota mobimba po bandoki ya pembeni bato mitema mabe baya kokota na famille wana te po famille mosusu ezalaka ke okomona babandi kokufela c'est-à-dire chaque année bato bakufaka na kati ya famille wana po basani bazangi protection ba famille na biso ya kala ezalaki ete bazalaki na biloko bande kobatelama libota ezalaki mpona kolia bana te mais lelo kindoki na biso ekomi ya kolia bana mbuta ade mutu na mosusu oyo kaka Léopold de alobi ete ntango bozali kokende kuna bosala tu bolongola banoir na bafétiche na bango de guerre mpo ete biso tolonga bango c'est-à-dire alingaki koloba nini par là ça veut dire que au monde qui beaucoup qu'on a tellement tous qui puissant donc monde là ça fallait ça la nuance tout pour na bung ça biso qui beaucoup qu'on a biso so ya lokola mutu ça kaka o déraciner donc longoli ba racine na e o ça la ke muta zala na nini na makasi nyonso ya lokola mutu ya lokola nzete so ka kati racine oko planter sika nyonso alingi olingi aza susu na nini bolimbisi na boyebi esika awuta te exactement la même chose yango wana mundela ebeki non so bato totike bango na kibokoko na bango tokolonga bango te yango wana basalaka nyonso na kibo gentillesse oyo tozalaki nango bayaki na gentillesse wana na oyo abiso pona babungisa biso na facilement donc yango wana bebeke non na makasi toza nango na kibonzambe na biso bakolonga biso te yango wana basalaki nyonso babungisa biso na ki-ancestral na biso babungisa biso na kibonzambe na biso babungisa biso na kibokoko na biso mpona balonga biso na bafétiche de guerre na biso. Oui, pour l'instant, à Kala, vraiment, Mundele pour akota na kati ya Afrique, ezalaki difficile. Pour ce que totali même atana Congo wana Mundele ayaki kokota na ba neni ni mbuta na éviter ba 1400 na kati ya Congo. Ba 1400 en tout cas o ngai ndenge ba enseignant ngai ne pe na yebeli ndenge pe na celle ba recherche na bike na ba 1400 ba 1457 ou bien 1458 tant Mundele ayaka donc est-ce que tant abatizaki roi na biso ndinga nkuvu esika rupture spirituelle et salamaki voilà ce que première partie donc siko tango deuxième partie donc yaki sikoyo tango ba mama ki pavita ba telemaka pona ozongisa kibokoko na biso esika mundele susu ayaka donc ba roi Léopold II ba yaka susu makasi na ba missionnaire wana pona ko bungisa biso na kibokoko na biso. C'est vrai, bamindele bayaki vraiment kobungisa bokoko na biso potala lelo to bundaka bitumba to longa lisusu te. Lelo koma kaka tosomba baminduke po ya mindele. Lelo koma kaka mundele il faut ata okoti na kati ya zamba mundele kaka mutu va pesa yo force. O ya kobunda po okende koza bokondi na kati ya mboka na bino. Ezali pasi vraiment yango musala Léopold II vraiment esimbi vraiment ti lelo yo na ebite mbuta okoloba nini? Te na olobe simbite. Dans le Bessimite, moni yaya, omoni, elore simbara,
ce qui est comme l'eau qui vendit éternellement tel le lot la moki c'est que simbité tala lelo ba preuve bango ya preuve comme bimake non discours moko ba salaka yango lelo to vandeli yango pona to décortiquer ngo ça veut dire simbité so lelo que simba ça veut dire que tongo za éternellement ba esclave na bango ti lelo mais simbité yango wana que lelo biso moko to biso bana Congo na yo pe yaya na ba mususu pe o bazomona na te na bilili ba telemi bazosel bazali ko telemela pona kibokoko ezonga soke simbaki to nga mona ba ote to nga mona ba discours bimate soke simbaki ba fumuki mbangu ba tamachwa ba yaya kipa vita ba Simon Otoko ba prophète belé ba nga ko bimate esimbite yangona le lot tozali ko lamuka pona tozonga sa kibokoko na biso yaya esimbite. Oui, bana vraiment ya bilaka bana ya bokoko bana ya mvuluzi vraiment bazali ya kolamuka po bazongisa bokoko na biso bisika to uta mbuta tozali komona bana mingi awa na kati ya mkili ya poto ou bien soki tozongi ata na kati na Congo bana mingi bazali bazali na tolo banini bana mingi bazali na babungi nzela balingi makambo kaka ya mindele bazoto salisusu wa famille soto landi likambo Léopold de alobaki alobi te tangu bana awala soki na koki kotanga yango mo muke quand la connaissance du père est en contradiction avec celle des parents les enfants devront obéir à celle des missionnaires qui sont leur père spirituel. Kote wana lelo yo bana na biso na kati ya Kongo bazokabwana na ba famille na bango bazo préférer basali na Nzambe. Ya solo yaya lelo tolo bani tolo ba ke mwana Congo abunga sa culture na culture na ka kibonzambe na culture na ka to bengi kibokoko na français ba bengi ki ancestral mais c'est normal que lelo bana babunga parce que ba parents déjà su babunga ki même ba parents na biso mo pe babunga ki déjà ya mwana isali ke on yemoko na professeur Fumukimbanga le baki bana 5e génération donc biso tozali ko lobelela le lelo to telemeli ya mwana tozali ko zongsa ki ba ndeko na biso ba famille na biso bana na biso ba noko na biso ba tante na biso ba famille na biso ba tunyo tozali ko lobelela pona kaka tozonga na kibonza na nzela na biso ya bankulu na biso parce que tant mutazali ko bunga parce que bato bazali ki liboso na ye basi babungaki yango wana ko bunga nyonso ezala yango wana ko bunga nyonso yango wana c'est que ebandeli déjà so ba parents no babungi yo pour bunga parce que bozali na nzela oyo ezalaki ya bokoko na bino déjà bobungisa yango yango wana moye boza na nzela moko o esengela ki eza susu yango wana bana pe bazali ko bunga mais na kibokoko na biso ne tozali ko zonga malembe tozali bana netinga pe nazali mwana pa mama na ngai nazali po na ngai na zongi na nzela bankulu na ngai po na ye na bungi nzela yango wana et pourtant na ki ancestral mutunyo ça c'est la ki ancestral na ye chinois ça c'est la ki ancestral na ye japonais ça c'est la ki ancestral na ye ba mindele pe ska tozali na France ba tozali ko ça la ki ancestral na bango yango wana nzela na bango depuis banda depuis kala kaka yango bazali ko sala exemple en est que lelo awa to na France ba loi o ya kala on a lobela déjà na émission kala le to sala ki ba loi o ya kala o ancestral na bango ti lelo za en vigueur pour na nini lobi kaka ke ki ancestral na bango dans nzela wana ya kala bazali ko continuer donc yango wana biso bana na biso bazali ko bunga parce que ba parents na bango pe ba parents na biso pe ba bunga kanzela yango wana kaka bana pe bazali ko bunga. Oui, bana na biso babunga nzela po babungisa ki ancestral na bango mbuta ade piaza na ndenge osili koyobana likambo oyo tali ancestral oui mingi bato bungisa vraiment ancestral na biso mbuta oyo koyebisa oyo bazali kolanda biso soki ancestral ezali nini aya matondo yaya ancestral elobika kibokoko parce que mutu na mutu asala kibokoko na ye ba japonais basala kibokoko na bango ba chinois basala pe kibokoko na bango ba arabe to bengi bandibu pe basala pe ka kibokoko na bango
donc mutu asala kibokoko na ye mais sikoyo kibokoko wana esika yango tobengi ancestral donc esika mutu abungisi ki ancestral na ye abungisi mpe racine na ye déjà soki tolobi kaka na ki ancestral wana même ye moko yesu mokonzi na bango asalelaki mpe ki ancestral na bango ki ancestral na ye ntango amonaki masolo na ye ezosimba te soki ndenge nini asalaki ki ancestral na bango exemple ane ke soki totangi awa na Matthieu 17 verset 1 Matthieu 17 verset 1 bolanda malamu 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et le conduisit à l'écart sur une haute montagne mo ezali kutu montagne te ezali cimetière à Gethsemane. Donc, mais par contre, on a vu ce cimetière, donc, la bandeli. 6 jours après, Jésus prit, donc dans Matthieu 17, verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et lui conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenaient avec lui. Donc, Moïse na Élie, bazalini, bazali banen, toloba bazé, toloba goutite. Moïse na Élie, bazali ba ancêtre ya Jésus. Donc, ba koko na ye, donc ba koko ya Jésus. Donc, Yesu ye morazo celle ancestral na ye. Donc, ba koko ya Jésus, tant ye moro Jésus qui na cimetière à Gethsemane, na Matthieu 17, ba koko ya Yesu. Bimaki donc Elina Moïse bakoko Yesu babimelaki Yesu pona ba solola na Yesu. Donc ça veut dire nini lobika ke la kibokoko ya na kibokoko ya ba juif yemoko Yesu asala kango donc asolaki na Moïse na Eli tant kena na cimetière ya Gethsemane. Elingo la kisa ete ancestral ezali bokoko bokoko na biso ndenge muto uti ko yanula ezali bokoko na biso to ko tamba mbangu na sujet oyo Léopold D alobi lisusu pour toza toujours na tanda biso ya mbuta alobi lisusu alobi ete o to koti vraiment na kati na ba église alobi ete a fait tout pour que les noirs ne deviennent jamais riches pour se faire chanter pour se faire chanter l'air chaque jour qu'il est impossible à un riche d'entrer dans les royaumes de Dieu. Ah, matondo yaya. Mais si on a un gros baboé, mais pour te rappeler, bande quoi que discours au bakomo en internet, souvent bébé takaka, discours du roi Léopold II, roi des Belges. Même dans YouTube Armona, babeta discours du roi des Belges Léopold II. Donc balobi ke mutumundu azala toujours pauvre hein, pour a mérité royaume des cieux. Mais yaya tokena na Hollande, tokena na Belgique, même en Espagne, crise zali mais bango bazo continuer ka kotonga pour na mboka na bango zala kitoko pour na nini. Que la kisika ke non, ba yaki pour intérêt na bango, ba bungi biso kibokoko na biso, ba bungi biso ki ancestral na biso, ba bungi biso nzela pour bango ba richesse, bango batonga ba Tour Eiffel, ba nini bilo rebelle toujours mboka na bango zala kitoko ya biso beba. Donc yango wana awa lobi lisusu Léopold D tozali ko continuer toujours na kati ya masolo ya Léopold D po mbuta vraiment zali po na ko kundola po na ko expliquer yango clairement ba bozali ko landa biso awa lobi lisusu ete po to continue na kati ya mangomba na kati ya ba église na biso ya lelo awa lobi lisusu ete faites leur payer chaque semaine des taxes à la messe de dimanche. Yango tozali komona na église na biso bazali ko faire souffrir peuple la biso mikolo. Mais question wana ba dimi ba pasteur bazo dondo na ngoti. Kasi ba dimi système ba dimi wana kaka. Yango wana ba pasteur bazo dondo na ngoti. Pa na biso eska to sambelaka. Eska moindo nyo sa sambelaka. Asambela kibokoko. Pa na dimi wana ezala te o ba ni ba offrande ma bonza nango ma bonza pona ensemble kende malamu pona kosomba banini bona boye mais badimi wana bangwana yangwana euta pa ba pasteur euta pa le roi Léopold II ba pasteur bazo continuer na système wana lelo yangwana matondo ya système sous ces alliés était balobi était bosti alobi était demander aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour ou plus afin que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses. Et vos bouches exaltent partout l'odeur des oignons. Afrique, les hommes sont allés au Koufa. Mundele, on a vu que nous avons envié Mindele, tout ça comme on a vraiment ils vivent bien.
mais biso na Afrique tozali kokufa. Ah mais c'est normal. Tant on déjà tout le monde doit comprendre ce que surtout tout le monde entre même na Facebook ezalaka omoni tout le monde bazo tourner ba che Bible awa na balia sa ba dollar pembeni. Ba tuni oponi nini o aponi ne Bible. Mais si on lit la Bible, il donc idéologie na ba côté biso na mutu na pona na Bible pona na que vivre paradis à l'ikolo mais yaya. Na sina tuna mutu kona lobi mais na paradis wana baloba ke no paradis ku dans paradis bien lifelo. Na siko na lifelo ngo siko tango ke na lifelo. Oh na repé so maïté mais siko yaya to mituna. Na lifelo ngo siko na même na paradis ba desina na bitu so mona na tanga kala ba ko dessiner paradis na nina ba témoin de Jéhovah nzela mori toko ba manga était là mais yaya toko maramoli motant to kufaka na paradis on mena lifelo na on mela mai na nzoto nini ba pesa ngaya no na paradis na siko na olia manga wana était là wana na nini na nzoto nini ba pesa biso ya no donc yangwana be idéologie ba ela biso to za la kaka pauvre pour na to vivre royaume de cieux non royaume de cieux ali awa si o sali mutu mabe ane rozongola yangwana pour ça la malamu pa mutu pour ma yo pe malamu zongola yo donc ba enseignement nyanyosu moindo fa longwanango biso fe photo koma riche pour na to vivre richesse parce que ma temps mabele tant nzamba pe sur mabele ezali pona tolona tolia tozana nzala te pona tokumisaka munene na ye wana ba discours wana ezaka pona olalisa biso pongi pona bango badondwa nde tozali ka koloba. Ok, discours wana vraiment ya Léopold D ezali pona kolalisa biso pongi po bango toaka toujours ko enviera bango toaka toujours ko futaka bambongo na ki tourisme ko talaka biloko la bango basala biso na Afrique to salaka te muta awa alobi lisusu ete instituer pour eux un système de confession qui fera de vous bons déserteurs pour dénoncer tout noir qui aurait pris des connaissances et qui pourrait revendiquer l'indépendance. Tomonaki na tango akala na habite koto soke lobeli yango tomonaki na tango akala okomona noir asali mabe asali lisumu ake na kati ya église catholique ake pa sango ake kotubela okomona sango wana tango soke tubela no sango na yiba kelo kwa mutu to na bomaki mutu okomona lobi ba police ba ko zo muta ezaki système moko ba jouer ki na biso bien si ezaki système ba jouer na biso po ani ezaki po na ba ezaki système po na koye ba makamni ezali ko lekana na mboka na biso tant mutu aroya ake ko confesser ba doit comprendre te 2 jours après ba kanga mutu wana akene ko se confesser parce que ba sango wana ba yaka pona eloko ka moko ko sala ke nani ko sala ke pouvoir mundele et continuera kaka soki mutu afungoli misu ba yembango pona ko kangaye ba yembango pona ko maîtriser ye pona mutu moindo afungola bongote afungola mayele te mais yango wana pe to monaka na 1972 72 onde to lobana na le kota mundele 72 awa tango sko epesaki ba mundele ki pelekese tango papa na biso vers qui s'est embarqué nzembo la komitunaka nzambe voilà tango mai nzembo na efungola so batu bongo donc but ya confession ezali kaka pona ko tango mutake ko tubela pona koyeba ko contrôler bato na biso ya Congo ba koko na biso bandeko na biso ba papa na biso ba mama na biso baleki na biso ba yaya na biso bandeko na biso. Oui, pour to moni pe ata kutufumu kimbango na éviter era komaka bandeko côté si je me trompe pas era komaka abaluka ka quoi po azalaka liboso mutu na bango te toloba. Bon ndenge zalaka mutu nyonso tango obotami pa ya baboti Rolanda kaka esika biso toloba ngo ke ntabalanda esika mwana esika mama na yazali kolia matiti eza ndenge moko nga pe na landaki pe kaka nzela o baboti na babota mai na christianisme nga pe na landaki nde pe fumoki mbango alandaka tango fumoki mbango azalaki alandaka lokolo ya baboti na azalaki christianisme azalaki chrétien pardon alandaki christianisme sikoyo tango molimo nzambe eyaki kokotela ye alandaki susu nzela wana te yango wana biso pe lelo tozali kolanda nzela wana
Matondo Mbuta a de Piazza, Léopold de Alobili Soussou, dites-leur que les statuettes qu'ils gardent chez eux sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les pour aller remplir vos musées de Ternerine et de Vatican. C'est-à-dire bazu oyo biso babengi yango kindoki bamemi yango na mboka na bango. Matondo yaya yo abiso bamemi yango parce que babengi yango abiso balobi eza kindoki mais bamemi yango pa na bango ezalo kosala ezalo kopesa bango nguya bakoko na biso donc babikila ki na biso bamemi yango donc ya ba yali mabe donc bamemi yango mpona bakubatango na nini na musée na bango. Mais bah, il y a des comme Marie, Joseph, Sainte Joseph, Marie, Joseph, ceux qui, Sainte Thérèse, Saint Matthieu, biké Congo, ils allaient belé na nini na les attiles là hein na sur na belé na biso. Oh et biso, y a un ce qu'il faut mutmo indo asosola. Que tant comme na tango oh to timbeli makambe belé, to comprendre makambe belé. Mundela il biso biké konabis, azu biké konabiso. Alongo le biso bikoko na biso ezaki soit disant kindoki mais ali biso bikoko ba Yesu ya ba Marie ya ba Joseph donc pour la nini pour na kaka ko bungisa biso nzela parce que o biso ezalaki na nguya mais ba ali biso o ya bio o ya bango o zoki ezala nguya te pour na biso matondo bikeko o yemo ko alobi ete to sambela ka bango bakopesa ka biso bien noté. Mbuta awa alobi sous considérer les noirs comme des petits que vous trompez même après l'indépendance. Mais yango na toujours mona tiaya toujours indépendant. Awa pardon bolimbisi awa alobi nini ezaneti alobi supériorité ya race ou bien les comme ni. Ben non mais ezali ndemo eza la supériorité ya race pe na nini tokolo bande nini. Po lelo Mbuta na kati yote bolimbisi po lelo atakutu sali nyonso. Ato moni noir azana ye kitoko ata mwasi azana ye na bote ndenge nini ata olati no ndenge nini mundela zo mona biso ka batu pamba te ezana ngobongo te on est est-ce que ba idée oneti bateau autant tozali na tango akala o to vivant na kati na bango te omoni tolobango elobama pe mingi awa na mokina mundele que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc, vous me dénigrez et l'autre aux salopas dans mon thème comme ça et que non na kiti c'est pour un mat. Et ça la même chose. Donc, bah ça la tu bas kiti sa biso pour bamba mat. Bah bi que na kati na biso tu na nguya peu tu na bokasi kati na biso. Yango ba ça no biso to kita ba kiti sa biso pour na biso to mat. Pour na bamba mata. Ndiko kitisa biso lelo te Mbuta poto moni yango moindo neti basi na biso ba indo omona soka tie suki ya mundele te aza komimona mabe soka pakoli te ozali mabe ezali na biso totala Afrique mobimba mais bana tozali kobota bazali akoki kotambola suki polele te kaka suki ya mindele na mutu mais c'est normal tant on a colonisé pendant des siècles et des siècles. Donc pour na temps à coloniser yo moni ke yende mutazali kitoko yende mutaza makasi yende mutaza mayele osala nini osala nyoso copier ba izaleli na ena na bozaleli na ye pona yo po ezaneti soin faux semblant moko boye neti opona okokana na ye mais na kobunga nyonso na yango na epesi bongo mais normalement soki tozongi na kibonzambe na biso wana faire comprendre que non eloko ozoluka ozolula pa ya mutu boye pa ya mundele boye yo poza na kati na même koleka parce que mutu moindo aza na nguye ebele aza pe na nini na kitoko makasi mais tout le monde a awa mundele so amoni mutu muindo alula ka na ndenge moko makasi parce que amona ka toza eloko mona kati na biso o yaza na ngote mais tellement to bunga nzela to mona neti ye mutaleki biso mais ezaka na kibo enseignement o ekoya na ba venir na ba siècle ekoya to même na ba siècle te kala mingi te to ekosala ke to koyeba ke non ki o zakati na biso yango wana nde kibosolo yango wana nde kitoko
matondo mbuta ade piaza na ndengo siri ko yanola na mituna na ngai nyonso mbuta pona kosukisa na maloba o nyonso tolobi awa ya Léopold II azalaki roi ya Belge okoloba nini ba jeune o bazali koya ba jeune ba mama oyo ba kolinga ete ba ya lobby ube bazali koluka nzela po babima na bisika bazali bon kobima ezali kolongola déjà kobanga na sens nini parce que motu moyindo akanisaka soki alandi nzela oyo ndela yela ete seka okena lifelo donc fo alongola kobanga mpe mateya oyo bateya biso yango wana kokosama mingi esika euta esika tobungi vraiment makasi yango wana mpona motu moyindo azonga vraiment na ndenge esengeli alongola deja kobanga ke oyo yesu azali nzambe so nasambeli yesu te na okena lifelo bon wana nde base normal alongola deja kobanga akomona ke soko olongoli kaka kobanga opusani na nzela bakoko na yo okomprendre makambo ebele mpe nguya eza kati na yo ekose manifeste bamikamiso mosusu osala mango na nzoto na yo mpe osala mpe na nzoto ya bato mosusu oyeba Ok, Mbuta, un mot de la fin. Un mot de la fin, ezaka nzambe makulu asunga biso mpona mosala tozali kosala emonana vraimen mpe oyokana mpe esalaki bato balamuka mpona ntango yango ekoki ntango yango oyo mpe biso bana bankulu totelemeli mpona kolakisa bango kaka bosolo matondo Mbuta na ndenge oyandoli na mituna na nga po tozwi ntango molai vraiment matondo mingi na ntan ya malamu tozali mokona lelo vraiment mbote na bino nyonso bisika oyo bozomi botikala malamu au revoir.